Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante lobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena Oyemba, Alleluia, Nani Mikolo ye, Masia, Alleluia, Alleluia, na Yesu, Nani Mikolo ye, so Masia, Yesu yo malamu bigio, Pesakina. Oyemba, Alleluia. Tobondeli pona kozusa matone pa na kolo. Sabeta na biso na lola. Mokonzi na bakonzi totoli otokomisiyo. To pabule monene na yo potebe to zabala. Ola mona besa ndelo. Talo pesi opportunité na moko bota pe kopesa mbota suka epai ya mwana na biso mama na biso ya na biso ndenge na biso Rose oyo atike mokili oyo pambola pulisama po bebete yo ozali nzambe okotika na nzambe na kala batame nyonso yo te tomona lokola toza banyama ya zamba toza lokola bandeke toza lokola bambisi na mai po tobete biso soso tomoni tonga lelo ezali ngolo na biso te kasi bolingo na yo oyo ezala ndelo yango na esengeli tozala reconnaissant na autorité na yo na loyauté na yo mpe na majesté na yo pambola bandeko pambola mpe service nyonso kosalama awa na kombo na Yesu Kristo amen amen. Bien tobengi papa mboma mpona biographie tobengi papa mboma mpona biographie ya Mowei. Bote na biso bote lisusu tozali kopesa biographie mpona koyeba oyo abyangi biso esika oyo azali nani ndeko na biso mwana na biso yaya na biso leki na biso oyo alali kombo na ye Mondongo mwana Rose tata na ye kombo na ye Mondongo mwana na mboka bazala kubenga ye Manu mama aboti ye kombo na ye Mwabenge Philomène bango nyonso bazali originaire ya mboka Mikindi secteur Doué territoire Kulungu ex-province Bandundu actuellement province ya Kwilu
la date du 17 octobre 1990, à Koufi, le 21 avril 2017, à vivre dans à Mabele, Kaka 27 ans. Dès qu'on a vu ça comme on a vu ça à Lali, à Tiki Banamisat, Azali diplômé d'État, la coupe et couture. Voilà les quelques éléments que Petit Koyeba n'a pas vu ça au Lali, qu'on n'a pas moulé. Merci beaucoup, Wana et Zalaki. Biographie, surtout la biographie, il y a des gens qui peuvent comprendre. Biographie, ça veut dire identité. Identité, il y a des commencés. Papa, Pessamo. Mais tout ça, on peut communiquer pour lui. Les communes sont un chambre de fleurs. Au moins, prophète, Azali Kouna, la Sema, Pino, personne ne comprend. Parce que ton liberté, qu'on pèse ma chambre de fleurs en désordre. Ceux qui ont un chambre de fleurs, mon papa tellement prophète de prénom. Voilà, il y a la baisse d'agri. Ceux qui ont un chambre de fleurs, personne ne comprend pas énaillé. Comme ça, tu vas dans la liste. Bande Koyabayoko Saka, Bazaleko Yesabino, Kodasoko Pese Paya, frère Moma, Telema et Sozali. Boyanambo Nabino, Bopesa frère Moma, Telema, Kapsoya Noir. Bande Komayoko, Karamabo Hotel, Bande Meki, éviter ceux qui listent la vie des Alpawa, Pimayoko, Omona Papawana, Bopesa Bon Nabino. Koya les bébés, ma bonne femme, merci beaucoup. Toleki na cada programme. Témoignage, bébé, son Fabien Zana témoignage. Famille, soit dans un témoignage, ou bien ils ont un camarade naïe, ou ils ont un kenti, Azana le Bako, Tatola, la mise sur la so ils ont été tolégués dans le programme d'habitude. Merci beaucoup. Témoignage des alités, camarade, mon côté, famille, on a côté église, dans l'église Yango. Donc, vous voyez, maintenant, le proto présenté là, mon sacolé, Atea et le Maranza. Na, c'est pélico salé, et là, yo mon bikisi, na, et c'est mon ami Bessi, Nimana, Kolo et Sokamata.
mobakoli oyo tobenga apôtre alinga alobela biso na ngonga oyo Seigneur tolisa ye na bwania tolisa ye efulusa ye na nguya molimo na yo ye akote ebi akote ebeme te kasi maloba ekobima na monoko na ye mpo na biso oyo tozali kopema yango nde tobengi kombo na yo nzambe kozala na kati na mwana na moto mpo kotala bafaiblesse na ye te kotala bamakoma na ye te me monisa liloba na yo na nzela à travers na ye mpo ete bandeko nyonso oyo baye kokabola mawa moko na moko ayeba ntina ayeba liwa ezali nini bongo na nzela ya mwana yesu masiya oyo azali nkolo mpe mobikisi na biso na lisanga banso tolobi amen amen alleluya bandeko nazomona lokola bato bazali te siko tobenge apôtre Gabriel ye nde mote oyo akopesa biso exhortation na ntongo oyo merci papa révérend pasteur ndeko moko oyo kobetela yesu maboko makasi kobetela nzambe na bomoi maboko napesi bino nyonso mbote na kombo na yesu kristo bandeko napesi bino mbote na kombo na yesu kristo tika ete kimia mpe ngolu na yawe nzambe na bomoi ezala na biso nyonso na ngonga oyo tobondeli na bandeko oyo bazali na service d'accueil bandeko oyo bazali kokota s'il vous plaît osunga biso ete kimia ezala mpo tozali koteya liloba na nzambe libota oyo baza koya na nsima baza kokoto service d'accueil ya protocole po évite bapluie mpo na lokumu na nzambe totangi makomi na nzambe na mokanda ya ecclésiaste chapitre na yango ezali 7 mpe tozwi premier verset na deuxième verset totangi makomi boye na kombo na yesu. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Car telle est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Le bon les amis. Donc si on entend dire, dans mon coquille de l'imitoyo kayo, qui mène à la limite de la batobasso, sunga biso na tango oyo nzambe, le baba ezali kobima epesa na yo bomoi, olu mosoko kamba biso, monguna satana pele bisana na ye alonga te, na kombo na Yesu Kristo tobondeli yo nzambe pe baso tolobi amen. Yambo ya komanda mate ya pardon. Vraiment, tozali na lukobonde le pana baboti pe bilu bande koza na ngambo na evite so koza ndengeni. Tobonde bilu na koliko na nzambe, bobatela kimia, bo evite pe kotambola kilikili. Biso na makoki ya kote liloba na nzambe na nsima bokosala nyonso oyo bokoki kosala yango na kombo na Yesu Kristo. Lelo ezali mokolo ya esengo, lelo mpe ezali mokolo ya mawa. Mokolo ya mawa mpona nini? Pamba te tobungisi moko na biso mwana yaya leki mama koko tata mwasi oyo azalaki na litomba monene mpona biso kati na mabota. Kotika biso na mabota ezali mawa makasi. Mpona nini ezali mokolo mpe ya esengo? Pamba te liwa ezali moko ya likomi na nzambe oyo mpe ekokisami. Mpona nini ezali mokolo ya esengo? Pamba te lelo oyo na nzela ya liwa ya ndeko na biso Rose oyo anali baye tomonana na bango kala, baye totikala kobengana na telefone te, baye totikala tuti koyoka sango te, me lelo mpona ye biso
biso baso tokutani toyambani topesani mbote mpe tosangani esika moko donc quelque part liwa mpe eza mabe te mpona ndini tolobi biso ete lelo mpe kokozala mokolo esengo po ete ebele na bato na kati na biso mpe ndenge tozali awa ntango mosusu balekisi mbula mobimba balekisi sanza mobimba balekisi poso ebele ndako ya nzambe banyataka te évangile bayokaka te mais lelo po ete ndeko na biso akufi lokola bango baye awa bazwi mpe makoki ya kofanda mpe koyoka liloba na nzambe tala pourkua tolobi ete liwa mpe mokolo ya lelo ezali mokolo ya esengo ezali mpe mokolo ya mawa bana nzambe amen bana nzambe amen mateya touti kotanga awa totangi yango na moto oyo akomi yango kombo na ezali Salomo azalaki mokonzi monene oyo na ebandeli ya mosala na ye abondelaki nzambe atolisa ye na bwanya atolisa ye na mayele eloko tolingi tolobela yango awa ezali makambo etali komayola makambo na mokili to mpe kosimba mutu to mpe kozala na motindo malamu ya makanisi oyo ekoki bandeko na ngai bana na nzambe Salomo oyo abikela nzambe mpe amona makambo ebele na vi na ye ayei kokomela biso na eteni ya mokanda oyo alobi ete litatoli malamu ya bombo ya moto eleki malasi ya solo kitoko na kitoko Salomo alobi na esika yo moto osomba malasi oyo na français tobengi parfum opakola na nzoto opompe na nzoto soki oza kotambola bato bakumisa basepela asaleli parfum ya malamu asaleli parfum ya kitoko Salomo alobi na esika ya parfum yo zala nde na litatoli ya malamu kouta epai na bato zala na litatoli ya malamu esika yofandaka zala na litatoli ya malamu esika yobikaka zala na litatoli ya malamu esika yokendeke litatoli ya bombo ya moto misala malamu ya bombo ya moto eleki malasi na litomba eleki malasi na valeur eleki parfum na importance na eteni ya mibale alobi boye ezali malamu epai na moto akende na esika bazali kolela bibembe koleka mingi na esika akende bisika feti ezali mpona nini esengeli moto akende na bisika ebembe ezali pamba te kuna nde ezali suka ya moto nyonso azali kobika na mokili mpe moto oyo azali kobika ntango amoni monyele alali azali kozwa mayele azali kososola mokili azali kozwa bokebi mpe azali kozwa bwanya mingi tolingi toloba na mokolo ya lelo mama tata elenge mobali mwasi ndeko libota biso baso tosangani awa kobika na yo kobika na ngai kobika na biso nayebi te soki osila ofanda osimba nani mutu na yo omituna ndenge ngai nabotami eske mokolo moko mpe na kokufa ebele na bato bamitunaka lelo na kolia nini lelo na kolata nini bana na ngai bakotanga ndenge nini esika nini nakozwa mosala mombongo nini nasala ezali bituna ebele bato batunaka bandeko nakozwa mobali wapi na bana nakozwa mwasi wapi na bana nakobota ndenge nini eza mituna ebele tomitunaka me eske osila mpe ofanda omituna ndenge ngai mpe nabotami boye mokolo nini ngai nakokufa mpe ya mibale nakokufa na lolenge nini na masasi na bitu
na pasi, na accident, na poisson, na kati na avion. Est-ce que aussi là au bituna lolenge nini yo okokufa tope okokufa kama koloni moto ayabi mokolo ya kobotama me mokolo ya liwana ngai na yo tokotikela ka koyeba yango mokolo moko te kaka moto oyo akela biso nde ayabi mokolo na biso ya liwa bana Nzambe amen. Me lokola oyabi mokolo ya liwa te soka telemi na nzela asaka na koleka bato bamoni ye tamsu ya yebi bato wana te mokomana moto bo wana ufona mama ulezaka malamu we mama puputu we tata o pesa na tata malamu we okomana bato bafoni pembe na bingi bomoni yende na koleka mbeka ekaka okoyoka lelo tumuna ekaka okoyoka lelo bato bayeba yo na litato ya malamu tope bato bayeba yo na litatoli ya mabe misala ya malamu ya moto efutaka moto malamu na lobi na ye misala mabe ya moto efutaka pe moto mabe na lobi na ye bana Nzambe aleluya. Bongisa bizaleli na yo, bongisa bomboi na yo, bongisa kotambola na yo na sena moi nyonso toyaka na mokili tokokuta pe totikibiso na age ya 27 ans. Donc akei nanu bolenge akei nanu makasi me ngai na yo Nzambe asali biso ngolu ngai deja naleki age ya 40 ans yo ntango mosusu aleki 50 ans mosusu aleki 60 ans mosusu aleki 70 ans toza na bomoi ezali ngolu na Nzambe ngolu yango ezali pamba te po toumela koliaka bapioji na bafufu te me ngolu oyo ezali ete tobongola mitema toyamba Yesu lokola kobe mobikisi tobongola bizaleli na biso atake mokolo tokokufa atake mokili ekolela biso me molimo na biso esangola bokosi na Nzambe. Amen. Bana Nzambe aleluya. Amen. Tozala pombo ite poete tozala mbongo tozala pombo ite poete tozali na misala malamu tozala pombo ite poete totonga bandako ebele tozala pombo ite poete tobota bana tobala basi tobala bamibali tozali na pombo ezali ngolu na Nzambe. Nzambe alingi yo bolingo na Nzambe ezali mpona yo raison pour laquelle oza na bomboi mpe kotika yo na bomboi emema yo na kobongo tala mpe cercueil oyo zwa na ye ndekolo biso ya mosi alali je pense que azangaki mbeto te azangaki chambre te me lelo mbeto na ye etikali na kati akotikala wana te na nsima na ntango moke tokosilisa ye na se ya mabele mpe tokosimba angolimwa na vi oyo oza nango lelo soki ezalaki yo milango oza kotika te ozali tata monene ya mabota bana batakola na nzala mosala mpe esila na ngobi na Nzambe bakabeli yo 1000 francs oleko ya mama lukata matembelele esambana Nzambe pango na yo osi mwana liboso. Bote na biso bote na biso masanga ezali mala ntango ozali komona wana kati na fin na kati na molangi me suka na yango Salomo alobi ete na masese masanga esukaka koswa moto koleka ngengi ya yoka mosusu aye awa po ete na nsima akende kolango mosusu aye awa po ete azwa nzela akende kokuta mobali ya bato akende kokuta na mwasi ya bato nde ya yawo yo yene awa mpona makambo oyo te me yeba ete misala nyonso ya mabe oyo tokokutana na kati na seke tomo liboso na Nzambe tokolobela ye nini moto ezala mayele
tanga ba koyoko na milimo na bango koyoko na ngai esengeli sala boni na loba même to asuka oya bomi ezalaki elenge mobali ya mbula sambo ameli makila na ye bino bandoki bino moko boyebi ndenge ezalaka na mokili na bino ebalukeli ekuna ntango ebalukeli emoye te nde mwana wana makila ya mwana wana ekangi ye na mongo bakufa nde mama wana bandi kosakola napesi litatolombe na mokuse po ete nakendela yango mosika te bana nzambe aleluya abomi bato kama sambo abebisa misala ya bato abebisa libala abebisa fi ya bana makambo ebele nayebisi ye lokolo yamboli okoki koyamba yesu lokola kolime mobikisi andimi nalobi etoyebi ete yesu bizali kolime mobikisi andimi bongo toki nzambe atongiso na bomoi alobi oyo yanga na mosala kindoki esi nayambisi ye yesu nabondeli mpo na ye nalobi lokolo oyamboli na monoko bino lobi oyo akoyambola na monoko nzambe azali juste pe fidèle mpona kolimbisa ye ata masumu ezalaki ebele lokola lelo oyamboli tika nzambe alimbisa yo tobondeli mpo na ye tolimbisi ye esili na nsima akufi mituna ezabu bongo bato kama sambo oyo alia soki na vi na bango bayeba nzambe te ye na mokolo suka bongo ni motema akelola me bato oyo alia liboso soki babongo na motema te bango nyonso bake wapi na lifu ndeko na ngai sosola swa ekateli na liwana ndeko na biso rosi na mokolo na lelo yamba yesu lokola kolipo mobikisi tikala misala ya mabe bongola mitema po ete lobi osangola bokonzi na nzambe boyamba liloba oyo na kombo na yesu kristo nzambe apambola bino
wana ezali équipe ya les Nazaréens accompagné na ngamoko prophète Bruno Boaz. Tokitaki awa pona couvrir événement ya liwa ya mwana ya mama na biso Pauline o azwami bongo na États-Unis d'Amérique. Vraiment ka o ezaki triste mwana biso akufi na maladie ya césarienne. Yango lokola ya daka auditrice fidèle na biso et puis nécessité sala kito ya koma awa nzamba sunge événement so eleki na kimia famille ba se comporter lokola basambeli apôtre Gabriel Sanistila c'est atei Mosaina nzambe pasteur kambi programme nyonso eleki na kimia wana tolingi kozonga nzambe apambola ba auditeur nyonso nzambe apambola frère Makiade Fabrice elongo moko na fiancé na ye na ndenge bazo soutenir musala oyo nzambe apambola libota ya mama Pauline Mobimba mes condoléances na bandeko nyonso bayebaki se Rose oyo atiki biso pe nzambe apambola équipe ya les Nazaréens na musala kitoko o basali mama Pauline meme ndenge azola na biso aza témoin ayebi que de ekiko kita ya équipe ya les Nazaréens awa ezalaki gratuite ba dépenser mbongo moko te mais so nzambe osimbe motema ke un jour a soutenir pe les Nazaréens kozala malamu mingi nzambe apambola biso nyonso apambola cameraman o azami bongo na sima caméra ezali mwana biso ale nzambe apambola mingi na kombo na Yesu. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete